Zélifi. Flèche à Kindoki. Et ça dû na puissance occulte. Parce que Kindoki est dangereux que tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Nayebi, pendant que nous avons Sambela, nous avons papa ou abotinga, abako luka, article nga héritage na Kindoki. Avant de commencer wana, na mboka, mokolo moko nganga moko ayaka na mboka. Azo dénoncer bateau sur ça na Kindoki. Obi ke aya et pas na biso mboka mobimbelandie. Nzokandi na ndako nga na bakolala. Na ba parents nanga nzokande papa o abotinga achanjunga Kindoki. Siko nganga wana aya koti wana biso za para mike. Aya koti na ndako batu balandi abandi ko sala ba cérémonie. Asi batu botimola. Batu batimbola mosuni ya makile bimi. Na biloko mususu nganga bimi libanda atomboli yango mbo megangi papa yo Kindoki mabe bolongole kaeson wana na âge ya 7 ans. Siko njokande papa wa botinga abako luka pe atikelanga héritage wana. Tozovana tozokola na baliko luka nzambe. Tant que le Lukanza, nous avons révérenga que famille aux alentours mabe, papa baza mabe, na zo tsaka temina bia papa botinga à cause de la ndokindenge nini. Poni aboma kingate. Ya ignorance tayo ekosunga ote. Mokamusu to vandi boy, molimo na nzamba bisinga mikolo kolia subilo kwa ndakuti. Nabi comment expliquer? Naza mwana muke, naza na musalate. Ndeni na boya kolia bilo kwa ndakuti. Ya na obéi kaka na voix molimo sa ka bongo na bisoki banzala na kolala nzokande papa abako bongisa sali parce que to bako lia ne mingi nzokande abako bongisa Kindoki na nzela ya sani to sali premier mois na zolia kana ndakuti mama eko bondela nga mendike nini mwana nga ozula suna ndakuti oza mwana nga ngata ko boma yote na ko sala mabete na za mama na yo nzokande mobile mutatindie ngana boy na bina oliate. Deuxième mois. Troisième mois bo. Ce qui nous a révélé yaya faut bondela. Troisième mois na mona mukonsu papa bisaye abako benga camarade. Asinga camarade yaka. Na lingi lelo ngano tolia no sani moko. Et vous allez pas mboni pona yo. Na bité papa. Kana lia subi wanda kuna binote. Alobité. Même olia kate. Lelo kaka na lingi tolia na yo okomuna nguya o ekokoma na vie na yo mbala moko ndoto o révélation nza bapesa kinga ezongi obi voilà a préparer ki sani tana boy papa fâché ozo mutazon lela parce que na boya ko lia soki na liaka na yesani moko par là ndé na côte na kacha Kindoki conscient. Parce que déjà, ebele ba yebaka te ki azandoki yango na kopesa ba signe. La chaîne qui vous... Merci beaucoup et bienvenue dans votre émission Parlement Céleste. Banazambe nyonso awande sikalola elobaka awesikalola mesana kotali sabiso ce qui est caché et profond awande et moi moko ya koyeba ba chose spirituelle c'est Jérémie 33:3 bien invoque moi je te répondrai en tout cas kolo a pambola yo a pambola banazambe nyonso car nalobaka ça c'est l'ensemble des saints zali libota ya banazambe bota ya papa moko Seigneur Jésus-Christ yindi mtapesi biso souffle de vie ozala boye na kati ya monga ozolanda biso pambate soki mundo ko remercier ezali Seigneur Jésus-Christ parce que il a renouvelé encore sa bonté na kati ya bavi na biso et David azoloba vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 ans ailleurs. Vraiment il est le Dieu de la miséricorde et compatissant. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta faveur, pour Nangolu, Pessibiso, tu mérites qui a monté cassé la Pessibiso en haut. Et toujours continuer ce jour. Je ne suis pas seul, je suis avec l'homme de Dieu. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Milton. Kassanga Tozana sur ce plateau pour la continuité. Il y a ma série Nabiso
révélation qu'on a talisa qui est la sorcellerie ventrier. Vraiment, toujours parler, toujours continuer à parler dans la troisième partie. Un grand merci à Nantikolo Banaba Nzambe Nyonso, Oyebolana Kibiso, merci les sous pour Naba. Appel Nabino, merci pour Naba message Nabino et merci P Nabera Mike Oyezalaka. Papa, pour ce bon misa bomo, c'est ça l'amour. Oye soit tiré la biso, Oyemana biso na biso. Ola Pambolayo et laissez-moi vous dire que à travers cette émission, vous allez bénir, édifier et consoler. Nzambe à résoudre ma problème. Nous aux actes c'est passé dans mot. Tant on a des commis 20 000 confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, mais à mes serviteurs, vous réussirez. Réussite à Bananzam, les armes à beaucoup de Nzambe. Pour le bien main, et ça m'améliore. Beauté, mon salat Nzambe. Beauté, papa. Bonne santé, ça va? Oui, Dieu fait grâce. Tu as les sous pour te édifier sous Bananzambe. Sur ma bombami. Nzamba Zoloba, invoque-moi. Ici, Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Zama Kameba, Tamé Bélé. Et Seigneur te découvrir pour te pambam. Très bien, alors tout ça face à la caméra, d'ailleurs pour nos bateaux, Babengaki et Zaki na bateau. Belém nous bateau na babenga mais babosanaki. Occasion il y a troisième partie à moto koti et à chaque fois aux okuta na mo et que lorsque vous écoutez une émission na télévision na portable na yo et ali message za bateau peut sortir directement pour mon et loko nini et bloquer yo et bloquer libota na yo et bloquer foyer na yo et là on est au marché. Voilà, jouer en mot en considération et puis prise de conscience. Et ça très nécessaire. Nous venez à moi dans tout votre cœur, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Pour le Pambolayo, en tout cas, tout le monde pour te continuer. Voilà, toujours le bela au Italie. Tout le monde prière. Voilà, merci. Seigneur, merci parce que tu as une toyo kayoko le bela biso. Yolobi natangwa suka. Molimo na nzamba le kotangisa biso. Nous serons enseignés na molimo na nzamba. Enseigner biso mabombami. Oye batama na kacha bomo na biso. Et la kisa biso ndengia ko bondela potokota na kacha changement na biso. Lobo koneta musa biso pambola bandeko nyonso bazota la biso na mokili mobimba. Lobo konayo etambwisa bango pesa bango transport d'allégresse dans le nom suprême de Jésus-Christ. Bassan tout lobby. Amen. Amen. Merci beaucoup. Voilà. Alors, tozo lobela sur nguya moko nakati ya département satanique. Nguya wana eza makasi. Kindoki utilisera pe envoûtement. Qui a l'okamutu a robaliboso a robete flèche envoûtement. Envoûtement est une pratique ni. Et une pratique qui consiste à hypnotiser via mutu. Hein? Ce envoûtement on dirait qu'il ndokeye et qu'il est fini. Et qu'on finit la vie de prière. On ressemble la mingi. Mais au komika potant à ta verset moko ya Bible. Et qu'on comme le passi. Tika. Nous avons déjà. Et si ma bétion flèche one. Et ce qui flèche one est kagno pour sembler la passi. Pour tanga Bible passi. Pour soutenir mon salaire ensemble. Ou soutenir un peu pour nous finir. Bazab aventuré. Nous avons tout vie envoûté ne produit pas de bons fruits. Amen. Voilà pourquoi Kindoki est un département one. Tous a 12 sortes d'envoûtement. Ce qui nous a sungi biso, tokoye va pe ko décortiquer nguya ya envoûtement oyo ezalaka téléguidé na Kindoki. Donc biloko ebele et kufi na bomo na biso. Nzoka déjà dû na ba flèche à Kindoki. Eza dû na puissance occulte parce que Kindoki est dangereux que tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Nayebi pendant que nabako sambela, nzoka nde papa o abotinga abako luka article nga héritage na Kindoki. Avant to komano wana na mboka mokolo moko nganga moko ayaka na mboka azo dénoncer bato so za na Kindoki obiki aya epa na biso mboka mobimbelandi nzoka ndi na ndako nga na bakolala na ba parents nanga nzoka nde papa o abotinga
achanjunga kindoki siko nganga wana aye akoti wana biso za pana mike aye akoti na ndako batu balandi abandi ko sala ba cérémonie asi batu botimbola batu batimbola mosuni ya makile ebimi na biloko mususu nganga bimi libanda atomboli yango mbo megangi papa oyo kindoki mabe bolongole kaeson wana nazana âge ya 7 ans siko njokande papa wa botinga abako luka pe atikelanga héritage wana tozovana tozokola na baliko luka nzambe tant baliko luka nzambe baliko reverenga ke famille ozana ngoza mabe papa baza mabe ngana zo tsaka temina bia papa botinga akoza la ndoki ndenge nini poni abomaki ngate ya ignorance na yo ekosunga ote mokamusu to vandi boy molimo na nzamba ebisinga mikolo yo kolia subilo kwa ndako te nabi comment expliquer naza mwana muke naza na musala te ndeni na boya kolia biloko ndako ya na obéi kaka na voix molimo sa ka bongo na bisoki banzala na kolala nzokande papa abako bongisa sali parce que to bako lia ne mingi nzokande abako bongisa kindoki na nzela ya sani to sali premier mois nazolia kana ndako te mama eko bondelanga mais ndenge nini mwana nga ozula suna ndako te oza mwana nga ngana ko boma yo te na ko sala mabe te na za mama na yo nzokande mobile mutatindie ngana boy na bina olia te deuxième mois troisième mois bo soki nzamba révélo yaya fo bondela troisième mois na mona mukonsu papa bisaye abako benga camarade asinga camarade yaka na lingi lelo ngano tolia no sani moko ekozali pamboli pona yo na bité papa kana lia subli wa ndako na binote alobi te même olia kate lelo kaka na lingi tolia na yo okomuna nguya oyo ekokoma na vi na yo mbala moko ndoto oyo révélation nzamba apesaki nga ezongi obi voilà apreparaki sani tana boy papa fâché ozo mutazolela parce que na boyaki kolia soki naliaka na ye sani moko par là ndeni na koti na kati ya kindoki conscient parce que déjà ebele bayebaka te ke aza ndoki yango na kopesa basigne ndenge nini oyeba ke ozala no ndoki sans pour autant le savoir na kopesa pe bandoto nini bana bandoki balotaka donc soko lotaka bandoto na kotanga awa yeba ke yaya nguya kindoki ekoti na kati ya bomo na yo fo luka délivrance et na kati ya délivrance nganza basalanga grâce a révélé 250 questions à qui on dame approfondie. Yaya, au moins domaine à domaine, ils ont un technicien dans mon très bien. Hein? Et ça, le local, alléluia, amen. Hein? Le technicien, c'est ce comme ça, Maté, alléluia, amen. Yamakamata Zoa. Chirurgie spirituelle, les athées. Kolande la batuna molimo, les athées. Il y a une crise. Il y a leadership. Tout ça, la crise, ça va saler ensemble. Parce qu'on est bien, moto à paix, ça a motoka oyo. Azui asi ayebi mais so yebité et kozaka moni bibelobi par rapport à la lien babonza kandeni par rapport à l'alliance basala kandeni par rapport à la réclamation babonza kandeni par rapport à vœu ba pacte sacerdoce akindoki babulisa kandeni botel ya réclamation babulisa kandeni soko yebité ndeko oko wumela neko comprendre nzokande papa nzamba bisingo moni abongisaki déjà kindoki eza bato ebele olia na bato mosusu me nzoka na nzaka olia wana bakotisa o semence na moni ndeko moko aye komona nga bise papa j'ai un problème j'ai vraiment un problème c'est problème les amis papa prise abeti liboko 3 fois na mutu alongo liboko 3 cafards vivants bimi na mutu na ye et là asika pasteur si na kenda partout batilanga ba huile oh huile d'onction oh huile ya boy mais talaka manifestation ezakaka ndeko so ezaka na yo obon la ndeni pour empêcher wana vivre ezo na mutu a mutu esila ezo mona domaine où eza trop glissant
faut qu'on luka. On s'amuse pas avec l'ennemi. On s'amuse pas avec la chose de Dieu. Vie à battre, ça n'a pas beaucoup. Faut luka d'abord oyeba. Na même de qu'on a travail spirituel, Nzambe avec le Congolais. Pour un côté, c'est qu'il est très dangereux que tu peux imaginer. Et ça compliqué. Et ça la mission, il y a qu'au baby sabat. Et ça la mission, il y a qu'au boma. Et ça la mission, il y a qu'au kanga. Il y a qu'au fina. Il y a qu'au étouffé. Grâce à Nzambe na kachamout. Voilà. Voilà pourquoi la lingi n'a pas sur bas signe. Il y a manifestation bas symptômes. Il y a manifestation qui ndoki na kacha moto. Premier signe, au comment on a retard spirituel, tu as retard physique na kacha bomona yo. Makambunyo c'est ça lent. Retard aux alongo makas. Au quoi banda quelque chose, il y a pas qu'on soit dans là. Et ça va te belé ba tonga banda ko yemo la nda ko na. Parce que ba ko lingate yo vivre fruit, hein, mouma. Oh yo lona kyo bukango. Retard spirituel. Deuxièmement, au comment on a talent, on a vertu à monter comme enterré. Bon terminer ma grâce, c'est belle ma grâce à nous aussi na monter. Nous quand on va finir en na kindo. To bien on peut le percer boiter. Mon a dit au moins muto azota mona charge à munene. Chebi se lunga atima luku. Na muto azoke na voiture, moto a voiture okoma alali aller à Meli, mais moto a na charge. Pour lumba aw akomata kingasa na peu la passe. Kindoki et a ocha mutu fardo. Je me souviens na maman prophétesse moko asambe la kamakas. Babanda ministère kala. Mais ministère est bon garaté et que na musikate. Tu vas pas foutre dans la kumoko. Mon comme ça na monie, nebise servant tianzam. Pendant que na zotala yo, na moni bazui nzete moko ya munene ba cheyo na moto otambola kanango. Atalanga. Abisa comment expliquer? Abi makambo lobelingo. Nzambe si alakisa ngo na ndoto. Na mona kana bandoto na tambola ka toujours na memaka kilo na mutu nanga. So imaginez mutu na molimo ba pese de kilo. A memaka kilo wana. Yebisanga na mosuni. Befor nyonso. Perse nyonso. Et vous allez boiter. Et vous allez empiter. Na yebisi omoni, tu es une servante de Dieu, aux prophétesse. Au monde à Makambabatu, mais au coup t'as moto dans le domaine, aibi domaine wana. Yakana l'action ndengenini, babon de la peau bimanango. Obi que maman oh comment on l'a dit, je ne sais pas le côté de l'église musus. Ya zola nanga, habité. Oyebi makam o tozo luka. Au moins, eza makambe bele, ce qu'on yebite au ko umela. C'est musus tobe yango l'onction vagabonde. Oko sing musus to benyango l'onction vagabonde. Oko ko kene mosika bisika baninga bazobonga meyo po bonga. Instabilité kindoki eyaka na instabilité moko tu ne peux pas imaginer. Kindoki ebebi sakabana omuna bana bazate tu moko yako sakanate yo mozo comprendre les tétuté sangote. Kindoki et même auto béni rétrogradation inexplicable. Au lieu mouton mata, ozoma mutazo kitaka. Ah! Mais ndenge nazo sambe la makas. Au lieu na mata na makamonzam. Mais talaka bandoto lotaka. O senti que non ozo matate. Par contre, bazo beta kayo ba flèche. Maman moko aya, abi pasteur j'ai un problème. Nabisi problème les anini. Abi singa na salaka ba règle nanga elo ke bimareza makilate mais ça ba stiko. Bankusu. Abi nini ba pakolanga te kuno na se. Changement exact. Nabisi te et c'est là qui nzamba orienté yo okuta na moto ayebi domaine o. Et nous avons travaillé par la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi. C'est la grâce du Seigneur. Nzambo a kangolanga, a longolanga racine, yamabe a kindoki. Oyo, non, obi kindoki let sa mutubilamba. O comme ça papa. Nzamba zola kisanga comment balati sanga costume a kindoki. Kindoki c'est la chaussure nango. Et c'est la costume nango. Dans la pantalon. Papa c'est grave. Hein? Au moins
mutu musuba si ba latisi elamba wana moyen nzamba latisi elamba ya sika ezate so ba latisi kindoki ba latisi costume kindoki ba tu ba na koyoko solo mabe moyen ba tu ba pambola yo ezate oyebi Isaac avant apambola Jacob ayoka ki solo solo nini ba tia na bon mona yo est-ce que la solo la bénédiction ne ko luka sunzam ne ko muna kindoki e memaka basi ya butu e makamibala butu tana bani ko luka délivrance pa na mona jeune fille moko ya kitoko abimi na kanda azalaki kasi nanga abisinga obenga linga na kei sungana jesu ya kozonga nzoka de prière na salaki yaya ozana besoin ba prière okutana mutu ayebi kosala ba prière so bani kosala ba prière na kitoko okomonaka milimo ezobata na bombo na yo ebana osala nini ebana kokende premier esprit ebima na nzoto na nga eza esprit ya mwana mwasi moko ya mokie coquette pembe mais nazaka déjà évangéliste hein? Et bien tous ça pasteur et bien tous ça évangéliste mais spirituellement makambo ezola tabiso makambo ezola ndabiso tout ça ko ignorer voilà pourquoi bana nzambe bazo connaître nzambe depuis wana na sambeleka yabo nazo mo loboko na yote mais avant oluka o mo loboko na nzambe est-ce que oyebi loboko nini ennemi a tina kata bomo na yo vraiment découverte est très important. Ceux qui ont combattu na esprit kindoki, même santé na yo est menaçante. Obela boke hôpital bazo luka bazo mone lokote, mais obela kakaka, ozo mona ba flèche. Monguna abana ko beto ba flèche. Accident étrange. Problème ensemble c'est que moi ensemble à vivre. Abi je fais que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Sur mon accident, au raté, raté. Yo so muna ka ba fantôme. Yo na tout yo na ba fantôme ça un problème ni. Yo be ça mon ensemble. Ça ma zo tali so que non, o ça na nguya ba fantôme ki ndoke zo bundisa yo. Faut luka délivrance. O komona esprit tendance suicidaire. Moto aza lié à esprit à sorcellerie et pour ça moto a mis ça la mabe. Ah na moni vie ngo comme il passe. Na mona mi chaka asinga. Na melata kisk na kufa. Au moins ba discours hein. Maman zobe la bana. Boza tongisanga mingi na midi embika na kufa. Et ça des esprits qui ndoke zo menacer. Oh zo confesser ngo ko komela. Passe ma casse. L'aveuglement spirituel, kindoki et kakami sabat. Et l'ingato mona ba réalité zo de liboso na yo. Ba ko tchak aveuglement wana, cécité wana pour expérimenter boda monzambe ti. Kindoki et même ka ba nyongo. Ezana ba tebe ezana ba nyongo moko. Ah non. Ba nyongo. So moni vino ba nyongo eleki. Yeba ke kindoki. Et ça la makambu ya sama. Na kati ya nazo seka mais ça nga passe parce que bana nzambe belé baza candidat na ba chaîne ya ba problème on a ni problème espirituel azo mususu o musu sinante museye et ça ha njoka ndi azo baté derrière chaque fait il y a un esprit na bi derrière chaque fait il y a un esprit sur les esprits en nzambe té les esprits ya kindoki les dévoreurs maléfiques cachés sont aux bouissa bangoya kindoki o muna bato bana ko o le ba tombo bana ko bumisoka on peut ça moto confiance kindoki ko ça que no okuta na ba relation mabe kindoki ko ça ko okuta na mwasha mabe okuta na pasteur mabe okuta na prophète mabe parce que na kati na yo semence mabe e ko atiro bato mabe très bien. Ona na moni ba pasteur ebele na Jésus solution te ebele ba escroquer ngambong ebele na pesa na moni eloko te mama mo bisinga na pesa kutu na mona eloko te o pesa wapi. Au cause un bon fermier, un bon agriculteur, mais ce qu'on l'oni mbouma, bisika mabangeza, bisika bakayueza, yebisa au bougani. Kedal, au bout de l'autre. Voilà pourquoi Kindoki, semence tango et attire kabatomabe, au coup de ma serviteur mabe, au coup de ma servante mabe, au lieba pambolao, au lieba shungao, mais bako bundi sayo, jusqu'à tel point makamonzambe, au comme on a dégoût, ya makamonzambe. On va la balancer bébé parce que na dégoût ya ko sakana te makamonzambe, makamonzambe za kushe sengo pona yete. Ce que makamonzambe a commis hostile, nzoka nde kindoki, et poussaye, et benaye ba pasteur mabe.
il y a un moyen à expérimenter bolambu ya nzambe ezate na beta mama bandoto ndeni okoyeba keke nguya kindoke za katsa kibondoke za katsa bokatsa yo voilà okoyeba on nzela bandoto ndoto eza message o nzamba pesa biso pour prévenir biso pour informer biso pour avertir biso pour l'accès biso s'il y a un danger dans le passé dans le présent et dans le futur ya moni ndoto et l'accès mutu le passé le présent et le futur ce qui na bo mwana bakanga ka na village na mai na zam nzamba ko rebobiner bandu wana alaki ce tango zalaka mwana moke makamuni basala pona yo ce qui nzamba zo action makamu oyo eza po omiswa minute eza po luka délivrance voilà pourquoi ce que moni oliaka na bandoto omela biso mususu tolia makemba tolia baloso tolia maboke tolia bantaba oh nyus tolia kana bandoto wana ezaka ba nourriture te ezaka ba point de contact maléfique o munguna atira la kata bomo na biso pour contrôler biso kolia komela eza dans yo mona ozana réunion na bande ko famille bozolia bozomela bozoseka ya ezaka réunion kindoki eza ma makasi moi nzambe omona na kata réunion famille bozolia bozomela so moni au grimpera l'arbre c'est-à-dire ozo matanzete na butu eza mabe makasi eza signe pe ya sorcellerie nzambe azola kisao ko sala ba travaux nocturnes dit quoi musala butu hein mukomsuna mona na comme au travail na Safricas musala na pour les nini ko meka ba brique dans l'esclavagisme ce qu'on luka musa na moi et ran batebe azo musa na moi musa azo zoter pour parce que na butu déjà aza travail satanique aujourd'hui ka promotion oko jango ndeni na butu a pesa identité nini eza bali musu na butu akoma baza basi eza basi musu ni butu akoma ko mibali yo ba pesa identité nini olotaka nini soko moni o sokola na kati ya rivière na kati ya mer na kati ya ruisseau na kati ya étang eza mabe makasi oza nuit na ndoto eza na bato belé spirituellement ozo mona za santé malade mais physiquement ozo mona santé malade mais spirituellement ana tia mai basi ba pesa ye semence wana kindoki wana très bien et nzamba zo taso na nzela ya bandoto soko moni ozo causer ozo sola na ba parents déjà basi bakufa bible lobi relation est arrêtée entre les vivants et les morts la nécromancie voilà so so ba parents bakufa ba camarades bakufa ba yesu bazo solisa yo eza mabe makasi eza mabe au moins ozo traverser la rivière ba fleuve nyonso wana eza mabe okwena libulu okwena na bu okwena potopoto eza okwena colline falaise eza signe eza tase non oza na kati ya montagne ya kindoki balando bambangu yo ozokimaka mokoni yo banolanda bato mbangu Christ en nous c'est l'espérance de la victoire mais ndenge ni yo na Christ mais ndenge banoto balanda ko bambangu odefanani osomona comment expliquer comment batebe bazana kata kindoki sans pour état de savoir oh normalement moi nzamba solo esengeli olanda batumbango obi ngala zaki candidat wala na bambango bakola na bambango ebele mais mokona zaki autorité spirituelle ngande na bandi kolanda mbango voilà nous sommes sauvés pour aller libérer est-ce que bandoto lotaka eza bandoto di pamboli ou bien eza bandoto oyo ela sa na bitumba obali na kata ndoto olati la mariage te za libala ya mabe makasi les habits sales obolo ozotamona ndoto pembeni ya kaka matière fécale pembeni ya nye eza mabe makasi omoni za kata ndako mo inachevé eza mabe makasi ndoto nyonso yebaka ezaka na signification nango kosa ba rapport sexuel avec les filles noires teint clair na kata ndoto eza mabe makasi ezotal c'est que semence mabe maman omona ko oya leta kabana osana bébé moko bona butu ba pesa yo eza ba te belé ba bota na molimo même nga moko na bota ka 3 enfants tant nzamba ko laksanga bango nde na kota kina bitumba pona détruire bana wana voilà pourquoi esengeli o luka libération o luko miyeba pour au ça exploit. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu, en tout cas c'est très fort papa, très fort. Toujours m'appelle rapidement pendant aussi ce qu'on a bateau yo aujourd'hui par exemple banoto wana nyonso balolota ba poser aussi une question. Effectivement moi aujourd'hui na banoto wana bango bazongi pana oui papa mana lota effectivement mambo yo sikoyo il faut na sala. Ah voilà, pas la question malam. Usala nini photo luka délivrance to sunga yo to l'accent ndenge nini basalaka poko ma libérateur
au bima ba ndoto ya captivité ozo mona za na école ya kala ozo tanga kala ozo aka na école ngo obani so ba examen ba tu ba question ko répondre té na yo bazo tu ba question na école primaire o ko répondre té ozo lunga na lycée kala o comme même université bon mona ba ndoto ozo zonga sima et l'accit on a besoin de délivrance il faut to sunga yo to sala mosala molimo na yo ensemble et nzamba kopé sabiso et ya ba question na biso nyonso. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Et pendant que vous avez ma sainte espace au soutien et ça n'a pas été belé bazana poto bakenda poto kala mais bandoto na bango ezala ya Congo ya Kini ça n'a pas été belé bakenda poto mais bandoto na bango ezala ba place au bafanda ya ba commune ya ba quartier c'est aussi la sorcellerie et message oyo eza juste spécialement pour na yo ndamba na goyo kango pour que au contacter mon salaire nzambe abondela pour na yo et nalobaki toujours que je ne pas donner à n'importe qui un homme de Dieu nyonso oyo mona mutu nyonso mona zote ya yo parole de Dieu yende azane eloko wana non nzambe lorsque appelle sa vision appelle sa rappel na provision nzambe soki atali 6 mosali ya nzambe ça dépend ya domaine oyo azali ndenge atalisa yo eza na mama moko bamama ebele tosololaka tant mosusu ozoqualifier un homme de Dieu oyo faux prophète faux pasteur non eza ye te faux pasteur eza des problèmes oyo memeli ils ont un domaine na capacité na yété amen donc azana na bokasi ya kosala yango te il faut au même d'abord orienter nani akoki kokuta na yo pour que a résoudre problème oyo traverser nango et badon ils a ebele ba ministère ils a ebele mais lorsque vous avez na mosala nzambe ndeto zi papa na biso papa mito na kati ya plateau oyo alors tozué na considération ya basala nzambe pourquoi parce que ngamoko na yebi le pourquoi na fandisier awa na plateau na yebi eloko ni nazana ngo a transmettre yango na peuple de Dieu et berer o to ça qui le passé yango te toli na to sala le présent amen en tout cas nzamba pambola yo to sala nde to sala qui la fois passée et yo muto moni okoza concerné et biso nyonso to za concerné na kata makambo ezo zwa batu nyonso vraiment alors le cas de délivrance na wana nzambe ta yango epesa melio selon makambo papa oti koloba awa nzamba zoloba na Michée chapitre 1er alobi na 1 Jean alobi na Jérémie que ndenge a créé la mutu na mutu mutu azo représenter image ya nzambe c'est-à-dire mutu mota lingaka artiste mota lingaka sali art na ye oza ezo représenter ye moko asala on a défaut na babe non on a dit Jérémie car je connais les projets que j'ai formés sur vous voilà selon nzambe asala yo faut jouir au sepela so sala msala maboko au sepela na yango mais eza makambo ba réalité oyo mokili eza nango nde ezo bloquer biso mais gloire à Dieu parce que le lobby non la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver cela veut dire tout tarder contacter l'homme de Dieu azana disposé pour na ba peine na biso et puis ba problème nous autres kokuta nango oza vraiment malam papa voilà wana na 4e partie to rejoindre en fait photo lobela obi ke kindoki si sa mutu mayeni très bien ngane école ça trop nul ça mbongo papa bako foutre nga ba mini avant ba frère na école nzo déjà qui échange na mayeni nga oh là là yongo mona musozo bunda mona za intelligent mais mona za trop neko ko mayeli temps neko za délivrance ya solo et pour changer na yo amen so moni que perte intelligence eza dangereux perte ya beauté ozomona kitoko za kingo zo sila yo eza grave ni kama yeba ke kindoke se koti perte ya santé mauvaise réputation ils appellent makambe voilà pourquoi et ça est très important au luka au milieu na ni musuto ko la ba différence sortie ba sorcellerie ah to lobeli pour la sorcellerie inconscient to ko na ba sorcellerie mususu o etikali vraiment nzamba pambola bino. Voilà, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Il y a émission Nabiso, il y a 3e série Nabiso de ko ta 4e partie ce qui nzamba pesi biso makasi ya kola musali to vivre et to rejoindre sur 4e partie mais avant de clôturer na ligne sur nazonga et tokoki koleka kabote directement sans toutefois de bapé santé à orphelin bah on a vu sur la 14 Exode chapitre 22 en tout cas est-ce que bah évoluer très bien problème il y a mousse est-ce que bon mais qui ko résoudre en tonalité non to résoudre en entier parce que déjà bah compte bah na tozana ba nebeli ba tanga en école il y a privé to foot avant peu bah compte na ba il y a minerval mais ndé toza ba compte mususu to présenté sans vous mentir
le beau comme que sokolaka elongité et singaka soutien. Alors yo posa moi dans Zambie au lieu que soutenir bana au foot d'abord ba compte obité moi je vais contribuer pour quelque chose tinde ango to rozape canon ma bok problème to zanga beaucoup to travailler parce que tu as aidé les pauvres. Tu as prêté à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Je dis un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. Un grand merci aussi derrière la caméra, Papa Blaise Manvou, ainsi que toute l'équipe de EH Media. Charlie Kanga, image pour pourquoi pas n'appeler ça paix, maman n'a pas solita. On va botter belé, Nzamba Pambola Bisso et tout comme Inasuka toujours. Je dis un grand merci à Basali Nzambe, au Bazali Banda, au Bazana Katamboka, Kakolo Pambola Bino. Merci pour notre prière, on a dit nous aussi la paix. Bisso vraiment madame Mingi, merci à maman pour l'équipe tellement bébé, papa Nangai, ma frère, ma soeur, n'a pas subi nos beauté vraiment et Kolo a continué pour Bomba Bino, abattre la vie toujours pour que Bomba les âmes quand il commis na suka et c'est nini on tout monde dans la lampe naïe na mafuta na kati pour que les poux dans ozonga et dans la oui papa to na suka et la troisième partie na biso Nzamba Pambola bana Nzambe nyonso o balanda kibiso bolamu ya Nzambe za la partage na bino luka pour au découvrir nini oza kukangayo en fait que Nzamba telema pe na bomo na yo voilà to ko clôturer na prière déjà le numéro ya l'homme de Dieu affiché na bas écran et yom tozo mona ngo bien te tala sou malam mingi au mona ngo le moyen ça le groupe ça ngo boé OK joint numéro plus 243 85 88 18 053 ou bien ko m'appelle plus 243 82 560 22 00. Voilà, WhatsApp est disponible toujours. Bien. Tout ça appelle aux Madame Mingi et Kola Banane sur le Kola Alpha, Assoupçonnal sur le Kola Omega. Seigneur, merci pour la bonté et grâce pour la air, na temps où kitoko. Il y a édification, puis il y a changement. Simba mitema oyo bongi ça qui poba kota parce que époux aya ko joie église peut les libérer. Olobi à celui qui vaincra. Nde ba rolati lamba ya pembe nde ba opese ko mwasika pesa biso makasha ko longa nguya kindoki o eteme misana biso mabota na biso na kombo na Yesu Masia amen amen merci beaucoup et bye bye soyez unité à la prochaine.